Mbote na balandi tindika télévision bisika bozom na ba kongomani nyonso pa iboza kolanda on dirait que tindika télévision topesi bino vraiment bambote ya trop babi toujours tozolela fumu sabato azaki na biso na tindika télévision invité na biso ya tango nyonso to bande ko lukaye pe ya bande ko za toujours présent pour na ko répondre na place bato bazosenga bambongo ya senga ki biso eloko te azaki toujours na posa ya musala na biso emi mabiso liboso donc topesi mes condoléances na famille na ye baza kolela mutakufi mobesu boye voilà lelo actualité tindika télévision lelo actualité tindika télévision tokolobela nini tomoni mbutu ezaki bureau d'âge tomoni kosepela ya Jean-Marc Abundamboso pe Colette Chomba lelo badestitue nani président ya Sénat abenga na kombo ya Alexis Tambwe Mwamba alobaka kolongwa te mais lelo tomoni Tambwe Mwamba banza susu na place na ete tokolobela susu liwa ya fumu sabata po o tozo yamba lelo na duplex na biso aza pe mwa musika aza cordon tozali na tindika télévision aza moko ya ba o bazaki pe na fumu sabata bien molobeli ya fachi donc bazaki vraiment bien soki nga na zwa grâce ya kosola na fumu sabata eza grâce ya papi kamwasi tozo yamba ye bokoyoka na tindika télévision ndenge tokosolola vraiment ekosala bientôt lancé déjà appel à 5 ans na caméraman aza déjà disponible pour musala et bandi wana nazo benga ye bokoyoka biso. Allô Allô molobela Fati, bonjour. Oui, bonjour. Magoza awa te oza wapi boyo ozomona na te toza na matanga mes condoléances. Ouais, merci réciproquement. Naza musika na Kasai oriental, hein? Naza Kasai oriental. OK. En tout cas bandeko baza kolanda biso mingi balobi molobela Fati azomona na te babengi biso papika mwasa zawa puis Kishasa ekomi elengi tomoni lelo Tambwe Mwamba oyo oti kokwea lisusu na tango ya lelo oyo alobaka kolongwa te bango baza seko na seko yeme esa kendaki atiki bango baza kotepa kaka boye aza libanda ya palais du peuple moi liloba pona analyse wana toza kosala na tindika télévision na mokolo lelo. Bon, wana eza kutu maloba po oyebisa ngo frère Martin, donc Martin Fayulu. Fatiaki Temba alobaki c'est Kabila qui dirige, Fatia azali patin, Fatia azali elimo ya pamba, Fatia azali malanda ngulu, Fatia azali mona bitinda, Fatia azali eloko te, c'est Kabila qui dirige. Lelo Kabila akima Kinshasa, tanga monaki ba avion ya ba américain. OK. Moi dirige ya ba angolais. Esillonné likolo ya kingakati bakangi ba photo alors que notala bilanga bakangi photo andimaki te batindeli ye bayebisi voilà donc ye mo amoni ke vina ye komi en danger akimi Kinshasa akena ye na Katanga frère Martin na chakuna ye ba rapena chakuna bango chakuna bango Presse penge alobaki ke baci bayokana basalaka dile na Kabila bapesaka ye limite yango ezalaki baci peut tout faire sauf kobusa edika pende na prison po kobusa basecret ya liwa ya musée donc limite bapesaka ye yango wana alors presse penge alobaki soki kaka soki babimisi edika pende na prison ye akolongwa lamuka nazozela mpo nga nayebiki lamuka yokufa nazozela ye aloba na lamuka wana baya ti lelo presse penge soni alongwaka te aza kaka na lamuka wana ya ye wana mais edika pende abima donc maloba nyonso oyo frère Martin alobaka c'est lié na jalousie na haine ndenge ete kaka moto tobeti coup d'état sali motu zie boboma ye moto anga apusi te sikoyo bayoki bomoni na tv baluka bomoni na tv sikoyo elili wana ya Fati etumaka lokola moto akufa alamuka sikoyo etalaka frère Martin yango frère Martin akoma lokola moto aliboma elobaloba donc makambo nyonso alobaka esalami te yango tuna lelo sikoyo bato oyo amonaki ke baza na fonction bango nde baza makasi bango tu bakwei Kabila vivant aza kointervenir te azoloba eloko te sikoyo etikali bakanga matata ponyo mpo Tambwe Mwamba ndenge aza wana basi batandeli dra deja
draya jaune na bête na ye na prison Makala. Ok. Donc bientôt okende kuna na kopika Selepao matata po ne peut faire ya asiki bambonga bakokanga ye mokolo nini bakanga ye mpe mpo na nini mpo atiki mpe na bopete nyonso ye atiki lokola atiki le roi premier ministre te ye atiki le roi premier ministre te bakanga ye mpo na nini ntango mwamba atiki le roi premier ministre te premier ministre nde ezalaki matata ake lubumbashi azongaka abalusa boye me ntango mwamba atiki na facilité nyonso bakanga ye mpo na nini ebongo bayebisi yo soki oyibi mbongo ozwi mbongo wana oke na la polisi olobi ke bolimbisa ngai nazwaki mbongo me mbongo nakabeli bashege nde bakotika yo po kabeli bashege mais non kodémissionner ça n'a rien à voir na badossier judiciaire. Ok. Osamba eza makambo mosusu kodémissionner eza makambo mosusu adémissionner na poste ya président ya Sénat. Mais s'il y a eu des détournements, et pensez-vous que vous allez impuni? Bon, vous allez poursuivre, le dossier est déjà. Voilà. Qu'il se prépare d'ailleurs. tomonaki na élection ebandeki kosalama na assemblée tomoni bandeko ya FCC bayaki tomonaki Geneviève tomoni koko nyangi me barejetaki bango mpo na nini tomoni batiki Colette Chomba batiki bandeko mosusu koko nyangi bandeko mosusu bazalaki wana ba Geneviève barejete banini na bango pourquoi bon barejete yango te mpo na nini bakomona bato bayoki yango tro bato basi balembi yango barejete kaka nazalaki kuna te nayebi baraison te barejete bakoma toyoki yango diatolembi barejete kaka mpo bandeko baza komituna mingi balobi président a Jean-Marc Abound azalaki mutu moko il fallait pas postuler pourquoi pas mutu adesusuyaki na ntango na ye Janine Mabunda mpe akokai kosala yango ningaki eza normal ye ayoki soni mais président ayoki soni te mpo na nini Kabunda yo kasoni pourquoi parce que Kabunda azalaki victime. Ok. Azalaki victime basalaki likupa contre ye azalaki coupable te basalaki likupa contre ye mais sikoyo bango nde bayebaki et puis magie ezalaki mpa Kabunda bango bayebi te bakisi nyonso bangwa bakisi nyonso ya Tshisekedi le sphinx donc bakisi c'est-à-dire bapouvoir ancestral okoko nyonso oyo ezalaki epai ya Tshisekedi wamu bale sphinx bayebaka te ke ekota na kati ya nzoto ya Kabunda yango bayebaki te bayebaki Kabunda vana na ye Janine Mabunda soki eloko nini ekotaki ye na nzoto ye amonaki ke non fo kokweyisa Kabunda te esika moto aloki makambo nyonso ezali Janine Mabunda soki nga pena Kabila pena kuna kobeta Mabunda wana na ndenge moko Mabunda moto aloki makambo nyonso kosimba ke kosimba Kabunda nde makambo nyonso echange bale pa basimba Kabunda da bazalaki na droit te Kabunda batongi na fleuve babwaka ye alo bazalaki na droit te ya kosimba ye allo 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 oui allo tozosolola boye bazalaki na droit te ya kosimba Jean-Marc Abound nalobi te droit te nalobi toza na mposa vraiment éclaircir biso mpo bandeko bazolanda baza na mposa bayoka quand même voix na yo malgré oza mosika na biso oui soki connexion oh connexion tozoyoka allo allo oui tozolanda o bien connexion tozolanda bien aïe 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 nga nazoyoka o très bien je vous écoute bien allo oui allo nazoyoka o très bien namoni connexion mobulu bon ok bango nde bayebaki te nani Janine Mabunda akakosala président na Kabila oui oui Jean-Marc Kabunda parce que Jean-Marc Kabunda donc avec
on se prend mal à l'aise. On a pas style, on va me saler là, on dirige beaucoup. Je parle de mon amour, tu vois, ça mystique, donc pas de ma gâte, c'est que tu peux mener là-bas. Alors, n'est pas yo kanaki, pas longo la kabou, on va tirer là-bas. Zina, on ne va me saler, on dirige beaucoup. Erreur monumentale, basa qui en moi non. C'est comme ça que tu vas longo les kabou. Donc on ne se pas longo. Oui. Malongoli kabunda. Kabunda zongi na place na mabunda alongwe. Iro ya kabunda mabunda ilongwe. Tambu mwamba alongwe. Iro ya tambu mwamba ilongwe. Premier ministre alongwe. Ba ministre alongwe. Nyos wale mtikana kabunda. Umoni kolongwe kabunda makamemi. Sikoyo tukuta na profession siko bazo kitakuna. Donc tant que bakolongwa tukuti na ba société. Donc na ba chef de quartier. Eza kola mu pepe za kokende vitesse. Blague ezati. Siko moni mabunda makamaluku soka treki na ekabunda. Nde ero bazo vivre mwanda. A toucher mutu ba touchaka te mukishi allez. Fini, c'est fini et c'est parti. C'est fini. Pour tout le monde, les lots, les députés ont considéré, ont respecté les lots. Dans le micro, nous avons parlé du peuple, tout le monde a adhéré à l'union sacrée. Ba tikali libanda bazo tepa baza sous considéré mais baza ba député bazo servir nation non baza ba député ya peuple. Voilà, on dit la union sacrée oyo, bon c'est là. L'être opposition, parce que on dit opposition koufi, opposition ezali. Mais ça y a combattre. Opposition ko bima, c'est gouvernement et bimi. On dit le gouvernement ou sous bimi. Gouvernement ya bête. Sous que bimi, tant pas tout se retrouver dans gouvernement ou na union sacrée oyo. Ba on dit ba ko se retirer, ba ko ça la bloc, ne pas salir sur opposition. Bon c'est là donc pour l'instant tout le bilan on a été beaux à la calme. Pour nous, on a mécontents. Parce que on a un peu difficile va servir Batunios. Les mécontents vont se réunir après. Les bon ça la bloc, bon ça la opposition. Pas à la calme. Tout le monde n'a pas FCC kuna mwambutu mbutu bandeko basili ko déclarer démission ya Shadari. Bani sous comme on a présence na été na FCC. On a FCCT, on a PPRD. Zala Claire, maman journaliste. FCC et chez Koufi. On a le moins des FCC c'est Koufi. On a dit PPRD. On a dit opposition, on va ça la cabo. Bitumba kuna entre Shadari. Bazo ko opposition te. Il y a Ligue des jeunes. Oui. Alors, les jeunes peuvent le but de l'UP, va faire Allô? Madame Longo, c'est 48 heures. Je crois qu'ils ont aussi dans le lobby. Donc, il faut le voir. Secrétaire général, secrétaire permanent. Il n'y a pas perdu. On a beaucoup de ce côté. Virus, c'est côté déjà. Vitesse, partout, on va mais la début boy opposition bazo kokate sko ba obunda makambo ndenge ni. Olobi? Na début boy opposition bazo kokate bitumba ba obunda ndeni po bazongi la sous pouvoir. Opposition. Ba ba na côté opposition penzate. Mais si on bien que opposition ko banda après gouvernement oyo, so gouvernement est bimi à Fachi, Fachi a nommé ba DG, ba PDG. Tout le monde a des présidents tout ça. Il y a des se retrouver té. Les banques vont ça la bloc parce que ça la opposition. Mais pour l'instant maintenant ba apprenti hein, on s'adapter malé mais na opposition quoi. Moi te mon face à kana bengisa ki ba jeune. Ba ya basa la marche ya 1 km na messe kuna ya Lumumba na Notre-Dame. Il y a musée plutôt Simbate. On va méga marche. Donc il est président Makasi, il est président de signer la policier, de signer la moura. Marche à taille d'ambre au Salama, quand on va commettre la destination. Vous voulez pas monter 1 km de la salarité. Donc, on va sur la petite on va jeep donc
opposition na passe et puis bango ba message sur baba na ba $100 rapport pour musala ici donc ça opposition avec Miami donc grand mien donc Miami moleka ça marche. Ok, voilà tozokoba toyebi ke gouvernement ya sika yango ezobanda président Seni bayeli biso président Seni Guilain Nyembo oyo auti na mikili ya poto kuna za moko ya ba diaspora siko ba kongomani baza kobenga bakotuna biso pe bana poto balobi aza crédible ya retravailler na Seni aza na expérience nini po ya uti poto batiki ba oyo déjà basi babunda baliti yango même na ba IDPS bazali ebele nini influencer mokonzi ya mboka zwa président ya Seni diaspora Guilain Nyembo aya kotia na RDC. Bon, comme président de la République n'a pas raté pour Adam continuer. Présidence de l'institution, président de la République. Président de la République, il peut aller à l'institution. Ce qui chef d'État, ça dit choix naïe. Alors institution, donc nous avons comme personne. Alors institution, il y a le président de la République, institution. Présidence de la République, institution. Ok. Donc, ce qui me conduit à ça, les choix. On va discuter avec le choix et me conduit. D'accord. Voilà le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il a réfléchi. Il a dit pourquoi ça va se faire. On a dit que le directeur du cabinet. Il a dit comme si on a séné. On a séné. On a directeur du cabinet. Mais là, on a décollé. Là, on a décollé. La bande kole ba kende ko yambaye la bande kole ba kende ko yambaye to mona ki na ba commentaire ba msu bazo koma directeur a cabinet ba msu bazo koma yene président Seni to éviter surprise ni na obobombeli biso na se wana ba na président Seni ce n'est pas officiel pour les alliés officiels à la directeur du cabinet le chef d'État a remplacé le mauvais gestionnaire il y a 100 jours donc le cabinet qui a très mal géré 100 jours le chef de l'État. Je ne voudrais pas dire qu'il a détourné l'argent, mais le Caméré a géré qui 100 jours ma vie. L'État a tchaqué comme gérant, numéro 1, il y a 100 jours. Mais a géré ma vie 100 jours et simité. Yango, Bakangaï, Bachaï na prison. Alors, chef de l'État a longo lié si peu officiellement, a remplacé Guilain Nyembo. Wana Batouchagate, Mokodambo, Kayimo, pourquoi la police, il est discrétionnaire, il y a chef de l'État. Tozoke na koshite déjà poza musika na biso. Tozoka nungu lisusu na février awa dossier ya Caméré bazozongela ngo lisusu. Toyebita si bakatela ke ba 20 ans na ye aza na prison zo consommer. Il a droit na ye. A 5 appel. Il a droit na ye. OK. Allô? Oui, allô. Eza droit na ye. Allô? Oui, allô? Allô, eza droit na ye. Pour la appel. Oui, dans le vie, il a droit na ye pour l'appel. C'est le coup ndeko Henri Magie. Henri Magie passe qui appelle. OK. Eza ba droit na bango. Allô? Allô, eza ba droit na bango, baza na droit wana. Oui, on a le but que Henri Magie peut à ça qui appelle. Azalaki na 3 ans, quand on s'est appelle, bambi 2 ans, comme 5 ans. Moi j'ai peur que Caméré na appelle à 5 ans, on a 20 ans, on va à 30 ans, comme à 50 ans. J'ai peur. OK. OK. Nayebi ke sangwa mawa oyo toza ko partager na ona Kinshasa pe na parti UDPS pe na présidence mobimba ya sango ya fumu sabato ezoli yo musika nayebi te la kozwa ki sango wana ya ndeko na yo po totala ki émission moko témoigner ba bolamu na ye olobi ndenge lezalaka ndenge bozalaka na ye lelo aza susu na biso te aza na morgue na ndako ya malili na cinquantenaire na minute tozoloba bamsusu bazo baba empoisonné bamsusu balobi mutu wana batindaki ba Kongo ye kaka po empoisonné en tout cas maman na ye inconsolable nabite cordon papi ka mwasi la koka ki sango wana na musika isala ki ndenge nini
Allô? Oui, au lobby. Nalobi la koyokaki sango ya fumu sabata na musika nde akufi esalaki yo ndenge nini mpo bamisusu bazolo bakufi na poison bamutu wana utika uniquement bakongo mpo ye koempoisonne ye mutu ya matata bongo bakozwa ye na morale nini. Allô? Allô? Oui, ah, bon, on a une question. Ozo répondre biso te. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Nalobi boye. Oui. Soki mutu akufi kaka. Ah. Akamebanga ndengwana. Oui. Là, tu as coupé la dernièrement. Parce que ok, bah, poison, keba, poison. Donc, nous commençons à poison, on commence à Rwandais, poison, Rwandais, poison, Rwandais. Ils sont stoppés la cannabis. Ils sont stoppés la cannabis. Si on dit que non, ça c'est l'examen, hein? Analyse na yo. Comment on a coupé la cannabis? On tout a coupé la cannabis. Comme ça va travailler dans les diabétiques. Mais on dit que le diabète dérange. On tout le diabète ici là parce que le diabète, ici, on a chaque fois mis tout bagatonga chaque jour. Et ça des fois mon corps. Si on a la malaria, pas mal comme la chaque jour d'abord c'est fatigant. Vraiment. Diabète fort chaque jour on met tout bagatonga ici. Alors peut-être on a comment éradiquer yango. Dans nzela ya ba akisi mususu pesi la bakomi ko aussi ça yango singa nzeta ya baoba oto sango tona dernière minute za baoba bambambu mwana ngo wana oniki yango poussière boina bawana ba osala ngo tobi ça diabète bon ngam mutu ana yebiete o mutu moko ayaki o auti Angola atalaki émission na osala kina ndeko na biso ya musicien wana ni producteur wana natalaki yango Charlie Kadima nenga to bakeno yepe alobi exclure Barimère, comme quoi tu peux appeler poisson. Tout est possible. Oui. Mais, pour tomoni batu a participé pour la victoire ya Marie jour nango vraiment à vivre penda bisengo yango te po bandeko baza ko benga tolembi ba appel babi pourquoi IDPS se perdre toujours ba tête ba combattant o babuta na lit depuis papa Etienne Tshisekedi lelo bazui pouvoir non eza mukili babi naye biso opoza la mayele omoni te boye tokomi kobanga na mukolo na ye ya kokufa ata amelaki kisi wana te soki nzambe l'éternel le créateur du ciel et de la terre alobaki ke mokolo wana fumusa bata kokufa amela kisi wana amela te elale mourir ozomona donc parce que nzambe mutu ayebaka mokolo mutu akobotama nzambe mutu ayebaka mokolo mutu akokufa eza na bato bamela bapoison bakufa te même na présidence wana bato mosusu bazo bapoison bakufa te bazali moko ayebisaki nga mastanga mpe naki atteindre na poison na présidence na kotanga kombo na ye te aza mpe journaliste na présidence ayebengaki nga mpe ayebisaki nga mpe ezalaki mpe atteint batraitaki ye abika na poison même na kati ya IDPS na kati ya parti eza na motu moko mpe azwaka poison mais abika pourquoi kaka fumusa bata nde ifo akufa donc ezalaki mokolo na ye ya kokufa yango wana nzambe oyo asalaka fumusa bata alobaki lelo fumusa bata ozozonga mpa na nga to longokola biloko nyonso wana nga nabelaki awa kaka poison kepa donc ekoma kaka poison ekoma kaka barwandais topesi barwandais mpe valeri trop
Mais bandeko baza kokufa ti. La bandeko ngana nayebi ke zalaki mokolo na ye fumu sabata bala kufa zalaki yango wana. Moi je suis chrétien, je crois en Dieu. Nayebi ke nzambe azali, nzambe akrera ba miracle na ndenge na ye bato bamela balia ba poison ba trois fois bazali ba quatre fois bazali ba kufa ati fumu sabata zalaki eh kufa yango wana. Peut-être que c'est dosage mélange à bakisa mindele nakisa beaucoup après hospital liwa oui et bloquer respiration nzamba bibo ya kamisho na bitaki kopesa pouvoir na ile pesa usali msana au yakapa na ngasi fini to salari. OK voilà. OK voilà to komi kotika yo po za pe musika oza na marambu fo sala message ko lancer na ba diaspora ba kongomani ba ko landa son direct atindika télévision babika bazo luka ba ba premier ministre. Et ça vraiment nani premier ministre ya tour yo. Le premier ministre est raté il est prématuré. Chef de l'État a un pouvoir discrétionnel, c'est sacré. OK. Mais nana ina do mona ki raté ni baati le voter parce que baati le kwebo aza doyen. Allô? Oui, allô. Allô? Bon comprendre connexion. OK. Et que vous ratez été parce que c'est pas une victime. Vous avez que Zoua, FCC. On a pas député Bilé. Après on a poste ya minene minene Sénat, on a voulu passer là qui va casser na la FCC à l'époque. Et voilà comment Nzambe a fait ça pour le droit na ile. On a qui victime Nzambe a sali qui baati kwebo akutana frère ya Jésus-Christ fatigué comme fuma du funga. Azongi fait la droit na ile parce qu'il est juste comme Dieu, il est juste comme Jésus-Christ. Nzambe ibisi baati pour les later. Vous avez des députés belé, vous allez effort na yo, mais bandoki ba mende les autres ba belé, ba ki ba teba sunu suni pa kabila, ko menani ba ati togo, azala ba droit na été, ba ni kula et voilà, nzamba sali grâce, ba ati togo ya kutana petit frère Jésus Christ, mona Sphinx, mona maman Marthe, asalu. Connexion. Ora. Tozo yo combien? Oui. Voilà. Donc, moi, na petit frère de Jésus-Christ, Fati Beton, Fuma de Tunga, Azongisi Bati, Apamusi Bati, Maya Misu. Apamusi Maya Misu, je crois que c'est un patron. Et voilà. Donc, mot de la fin que vous avez appuyé, chef de l'État, Bato, Union, Sonamoni, Adoponami Polo, les a blagués. Baza Bato, si vous contactez, c'est le Bobo. Miracle les osala neti ko bo moni chef de l'État andimaki ko tana mutu da miba mutu ba bengi Bolin Lufusa Mudiayi pour la DGAI ya miba azana ye intérimaire mwana ya miba ayebi pasi ya miba sikona mwa ngenza bazwaki ngenza kaka noko bani ko telemisa miba. La PCDG pendant le coup ça peut mbote depuis Miba. To PCDG à Miba mbote pendant le coup ça. Et Yukani déjà Yukani donc PDG et DG pour les Lukusa azo sala makasi. Donc la PDG Mukamba asala kana Miba pour Miba et redore image nangu ndenge zalaki. Makambo na yeko sala awa boko mona yango na miss bato ko tala biso babe okabiso na tindika eza blague na yebi ke la chef de l'État a nommé baati le premier ministre certainement il y aura un changement ndenge pe a nommé awa la miba DG Lukusa Mudiayi Bolin changement ibani ko monana to senga na Fati Beton a umela te abakisa 40 millions au tu vas causer la awa pour Miba donc et
Donc, et pomper mon pépé, parce que poumon, hein, on dit poumon, ça sera mon pépé, respiration. Poumon, il y a casse. Ça, il m'a dit, mais dans l'année, il va. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Elton Store. Le produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store. Sasa bazongi na Kasai esili mouvement zongi ya donc il y a aussi na fachi béton ceux qui a outi kaka na Addis Abeba kozonga zo zonga a signé mukanda 40 millions kota mamona na banque na kota miba luku sapole a fula mopepe ba wewa nyonso bazongi na bango na kusimai ambiance zongi na Kasai. Ok, voilà, merci bongo Totikio. Bah bon séjour bisiko ozali to sepeli mingi vraiment. Ok, voilà, wana boti kolanda papi kamwa si notre coordonnateur ya tindika télévision zana bisote émission de service yaza molobeli afati azara tout le mois de banda ya mboka bozomona Congo les autres na changement to sengi bino pe ba o bozali banda ya mboka boya to simbana to pesa na maboko vraiment to kokende liboso botala biso na musika te. Oh Fati Benini, oh Fati Bomoni Fati changement petit à petit donc bazora pouvoir mbalama rote maman quand na salle ndele le bokoma ko pesa pe papa biso musée Laurent Désiré Thor bokomi bo pesa rappel lo Patrice Emery Lumumba Thor pour na nini bobaki ba précipitaki donc baki na ali comme maleme pe to kokoma marambo otondima kite lelo pe ba congolais misusu ba kompi ba vendre pe ba kangi noko ya comment ça ende pe bo changer ba langage etikali Fati umela Fati vanda na Fati sala na yo en tout cas ceux qui passent ba conseiller bien ba kosunga pe biso bana ya mboka bozo mona kisha seza munene ba tumisusu bazo vivre na ba état bien te so to bito ke de la binonet na ba changu to ke na net ba monga funa ba se na ba camping kuna bokolela est-ce que tozaka na Kinshasa capitale bondi makutu te. Alors président OP tozana ye azapela ba conseiller bien pour asunga pe biso moi pas si pe lisusu et c'est là surtout le roi ya kolia na Kinshasa le ko kolia ba tozo kufa pona banzala omoni mutu banata nga lié te nini nzala et le ko kolia za moyen zéro na ba pays mususu ya ba Afrique awa so to pesi mu kona ngambu ya Brazzaville oza 500 francs CFA ko déjeuner bien au kolia pe se calmer mais à 500 francs ça ngoli. Et l'autre côté donc bon ils ont la valeur te ba conseiller pe ya président ba o pe bazoya en tout cas bolanda rapé ming ba réseaux sociaux ba YouTube oyo bo ka apende bat balelaka et ko ça vraiment bien totiki bino na ko suki sabongo te nazo la toujours bozo mona fumu sabata azaki na biso malamu
atika ata kosenga nga ata $10 ote po aleka na émission na nga encourage kinga aconseille kinga alobela kinga lokola yaya nyonso mpo nalingaki mpe mosala na ngai azomona bafaiblesse na ngai azo encourage nga kolemba te vraiment place akeya mpe mana kimia donc famille toujours bazwa makasi mes condoléances na famille na ye tozolela toujours elongo lokola nana akotisa mabele te tokotika mpe kolela te ti mpe akokotisa mabele 40 jours ti mpe tokovanda mpe tokoraisonnaka mpo baarchive eza ebele eza vraiment ebele donc babolamu mpe eleki mpe mwa mingi moye totanga yango eza te mais bolamu ni elekaki tellement napesi mbote na babosi na nga na Rifin Kisombe napesi mbote na Rifin Kisombe na papi que lui aussi là mon pouvoir bon séjour déjà na Kinshasa il est vraiment tout mini trop boss vous mais là napesi mbote na Richard Ilonga triple code du fils là depuis Paris napesi mbote na Shell Tete Prote à Londres napesi mbote na maître Odilon à Mosi donc bon séjour na Kinshasa toujours babi moi na poto ya tongo na Lourdes c'est du papa chéri ben piana napesi mbote na maman Lomé tout base technique donc wana vraiment équipe na nga napesi bango vraiment mbote ya trop na sima caméra na moni Junior Mbui Mike Luzola di okuna na régie sur bambote ya trop bino nyonso toza bomo ko tolinga mi na bosani te c'est déjà demain l'anniversaire de ma concert jeune jo quoi donc babilo des anniversaire notre souhaitons ka lelo isani umela bébé nguluma ba chance donc ba makambe belé une année de plus dans ta vie tout le monde est la prochaine émission bye.